et ça ne même pas 10 minutes, 15 minutes. Voilà, 10 minutes, c'est salaki, mais 15 minutes, c'est salakate à l'ongola qui en ombang. Bandeko, Gentini Ngobila, oh, bozo mona tata, oh, bozo mona tata, ya 65. Parce que pour finir, si la liga tata mon coulou, mais si on y pécha, Gentini a moi, mon qui Gentini, à ça, moi, 64. Calculer na âge, il y a moi, 64. Aza peka mukulu na bebe quelque ce qui ni a moi 64 papa na plus 59 ans aza pe bébé te âge Gentini Ngobila première voiture oh dina na tambola na ngo kasomba on c'est Gentini Ngobila oh dina na yeba ne ba futela kandabu tanga utaka mataki ayi azaka pe kangwa Caleb moi ça Caleb au bana Caleb wana to yebi mais mon balo asombe awa azwela dina na ndabu c'est Gentini Ngobila mutation de les voitures Gentini donc mon bali ya dinana o ezaki bango nyonso dina top mande les solo bango tout baibakata bato nyonso presque ya théâtre bao baza bayaka na tete babobo banoka bato nyonso wana baada baibaka mawa ke Gentini Ngobila azalaki mobali ya dinana motu nyonso ebe mpona kobeta dinana mosinzo lobo ozalaka motema mabe parce que bango nyonso même na irsi yayebaki que Gentini Ngobila azaki mobali ya dinana oyo avalorisa dinana biloko lelo komona ke dinana somba boye ba biloko nyonso dinana aza nango ya cher c'est Gentini Ngobila vraiment oyo boyoki dinana somba lopango moko boye quelque part atongaka c'est Gentini Ngobila vraiment azalaki mobali même Caleb ayebaki ke dinana azobima na Gentini Ngobila matata mponi o bandeko bozoyoka bakake eloko nini eyaki osala peshanga yo oyebaki parce bonda osola mpe na dinana bien yo peshanga yo mpo oyebaki basekret ya dinana mawe camarade kente kwa mais botala mosinzo o peshanga abeta dinana ngombe sika oyo olobaki si la fille ya mosinzo tokobimisa basekret no nyonso bamosinzo na yo olakisa biso nani abeta nani abeta mosinzo soki azalaka mwasa madilu le temps passé bongo visa azalaka mwasa madilu visa azali très chéri visa mpo abima na madilu alors so sila abimi na madilu où est le problème na batango wana mpe mpo madilu alinga oseke fo ozala mwasa propre parce que toyebi sila mwana pota kala ya poto ntongo sila mpona na famille ya bariche wana toyebi sila mwana bonne famille parce que si la famille mona Josepha Chako so boye baraté Josepha Chako ana famille mbongo si la sara maman leki ya Josepha Chako donc Josepha si la bisalo mona a yebi souffrance à vie en fait son père azali na mbongo ebele maman na bango famille na bango ti lelo même bandeko asila oyo bana bapoto bana bakisasa par-ci par-là baza ba riche vous comprenez ozoka bakake akoli na famille ya mbongo si la bisalo à pauvreté en fait. Pour comprendre. Tu comprendre. Péchant à bêta dinana maman na douce. Donc c'est-à-dire attends na lobi na sali parenthèse on a parce que vous mona que madilu soka lingara sila c'est comme on a qui de 1 sila c'est la famille bien famille oeza famille ba yebi ko étiquer bana bango pe famille bien bon. Si la zaki propre avec qui toque ma dit la qui naïe qui naïe parce que ma dit là ko bimana n'importe qui te donc si la zaki pena moi ça propre parce que ma dit lo aza pena moto munene ko atiki ba chef d'œuvre ya oto karadelo zonga mon amour zonga magari kama boko polele na kozela yo mama tobala na yo libala tango ebandaka basusu baloba basusu batongo mama yo mpe loba kaka oyo koyemba so banzema badilo so na tia tata mosusu ali pupa na oyokaka bilo mwa vite fait mais so na tie madilu naoki toli donc banzembo mo eza na baconseil baziki bilu aza na banzembo moko ya kitoko eza na baconseil na kati ofinga la fille ya mosi
mosinzo ye moko mosinzo abeta dinana parce que dinana biso tuto ebazaka mwasa Gentini Ngobila lelo so atika na bamapangu litamsu lopango moko na babiloko ndako ebele na voiture c'est grâce à Gentini Ngobila a bénéficié quand même. Peshanga koma mwasi ya Gentini Ngobila ti lelo Peshanga dimana Gentini Ngobila Wow. mwasi ya Gentini Ngobila ya ndako ye bango Peshanga azaka mbanda na yo Mawa. abimaka na Gentini Ngobila ti lelo Mawa. oyebi oyo naoloba nati alongola yango vite fait on esala même pas 15 minutes photo wana alalela ye kitoko do Mawa. aza mwasa Gentini agangela ye ayebisa bino pourquoi alongola photo wana Mawa. Faut mona keno ba trouble fête. alongola yango pourquoi parce que Gentini aganga asilikaka parce que yo ozoyiba libala batoki koafishe lisu makambo osana mobali wana Gentini so otali na liboko ne aza na bague ana bague ya mariage ana alliance lelo oyo Peshanga ya sala live expression pourquoi ina dina na balobanaka te dina na kanga ina Gentini Ngobila Mawa. Camarade Kinte quoi. ayebisa biso lelo pena ke ngai Peshanga nasolaka esu te na dina na parce que boye ezalaki mpona mosinzo oyo ye abeta dina na kanga ina mobali ne Gentini Ngobila Peshanga ntina moya lelo mobali na ye bato bolukaka mobali ya Peshanga botala na bino na poto te oyo soki wapi te na nord sud te mobali ya Peshanga confirme oyo bazalaka na ye si Gentini Ngobila abotola Gentini Ngobila na maboko ya dinana ezalaka take dinana boyi Gentini Quelle méchanceté. mais sikoyo dinana bazala na bolingo en plein amour Mawa. en plein amour bazala na bolingo na Gentini Dinana il faut bakisa moto dose eza na se. bana mibale ya dinana mutando otangisa bango c'est Gentini Ngobila Mawa. mobali atangiselake bana mobali asombeli lopango mobali oyo apesake mbongo mobali oyo asalelake nyonso bandeko Mawa. mais moto abanda kofutela bango binerval na bekola cher ya cher na kisasa wana c'est Gentini Vraiment. Gentini azali mobali oyo dinana moneke asuki na ye dinana moneke asuki na Gentini ayebeki avandi na Gentini mobali na ye akobala ye biro Peshanga ye abeta ye mosinzo abeta mosinzo ayebike moninga abimaka na ye camarade Kinte quoi abeta Peshanga abeta dina na mosinzo ayebike Peshanga ayebaki onke Gentini mobali ya dinana a des fois Peshanga donc epa dinana ndenge kaka Peshanga abeta ser wana Julie mosinzo epa ya Bill Clinton kaka na camarade ne dinana Peshanga donc etipa dinana akoke pe boye alie pe tututu dinana obete pe masolo Gentini boye akotiki pe na ndako na kepa Gentini toyoke boye ayebaki nyonso de A à Z ya Gentini camarade Kinte quoi ye pe dinana anda obetela Peshanga makambo na ye na Gentini mais abalukela ye bikuka boye mbala moko pa lelo Peshanga mwasi ya mibale ya Gentini Ngobila confirmé aïe nayebi te so mwasi andako ayebaka ke Peshanga azalaka mwasi ya mibale confirmé siko Gentini aza bébé nyonso Peshanga aliaka c'est Gentini aza bébé lokola sila alingaka tata Gentini bébé place avandaka c'est Gentini Ngobila nyonso c'est Gentini bakendaka ne partout bomonaka na photo bakangisaki ondire ezalaki na États-Unis batambolaka na ye partout mais baafishaka te parce que Gentini aza marié Gentini partout akendaka oyo so eza naoka na basese wana na nini bazalaka na ye photo na kanga wana ezala na États-Unis te photo na kanga est-ce que Peshanga daya kende États-Unis ezalaki na Turquie bino mpe Peshanga boyokomisa lokwa kisengi boyendeni bino mpe komelanga isa nga na pule nanga telema nazolobaloba ape naokasa isa yango na nini poto eza na Turquie bino Peshanga na asa makolo na États-Unis te nakende États-Unis te yaya bandeko na ngai camarade Kinte quoi les amis faites très attention pire ngai elengele etala pire akoma pirate makopa bongo na kopa mai aomelo kitoko kopa bongo ni mpenza kopa kotio na kati ya melio eza pasi mpe mawa
eza vraiment pas si pe masoma bazolo beza solo bon certainement eza solo po ba beti masolo a photo irsi la chap photo a publier photo moko bato ebele ba mona mais photo on esala 10 minutes so 15 minutes na profil alongola mbango po si gentil a gangela ki meto kende tozonga ta ku gentil a gangela ki avant même gentil a gangela ta azo sala eloko ana no sangona na boule nini parce que gentil a bala de place il faut mona keno ba semer de troubles et de désordres de bana basi moko ya ba vie mabe bande ko bolimbisa ngai irsil ko botola dinana mobali c'est clair que eza na ndenge normal te toyebi yango bato nyonso boyoka yango ke mutu irsil mutu asukolaka ezala so mpe mama na bango de bafilme moko bakangakanga banzoto tozala baréaliste na ndenge mabe te irsil ya mwasi kitoko dinana mwasi kitoko mais so batie irsil na dinana bandeko nanga bakozwa nani bakozwa dinana la douce beauté est relative, oui, c'est vrai, mais Dinana est plus jolie et attirante et sexy, douce. Vous pouvez ça comme Dinana la douce. Et il n'y a pas ça, leki par rapport à Irsil. Irsil a moins ancien de ça par rapport à Dinana. Donc, tu as moins fraîche. Surtout comparé par rapport à Dinana. Bon, c'est vrai, hein, toi, misé moi, galerie, na moi, pili, moi, mon abino, boebi, YouTube, et na boue. Mais, tout aux na série, les amis, c'est méchant, hein, koboto la muninga mobali. Boza baninga, moke boto la muninga mobali. Et là, on a na milliers na milliers na bango, ya route kamaros, ya ko sambate, ya ko kamote, Gabriel la voix, aloba, on a ba émission, alobi, et là, kaya mabe, oya saleza, ya kobeta mosinzo parce que yepe babeta yepe mosinzo abotola mibali ya baninga yepe babotola ya mibali na alobango ya pas longtemps même pas 2 mois dina na uta ko lobango na makambo matanga suzi awa alobi à part kobotola muninga mobali eloko musu ya mabete ya sala onde babwakela bato ba maladi bambasu banini ya sala makambo wana te mais azo reconnaître ko botola mobali donc eza ba vie na bango mais c'est méchant hein c'est méchant c'est vrai vie wana bala mais nyonso makambo comme l'on dit dinana aza single ana mobana na ye bandeko azoluka vi na ye vie akoya mayanga sepela na ye bakomo bima azokabele mo bambongo azotangisele bana classe avantage te asombele ndako sikoyo yo kobotola moninga bandeko eza clair que ya na ndenga normal te dinana matisa niveau spiritualité tala babotoli yo gros poisson gentini ngobila gouverneur à Kinshasa tout fouillé tout sikidi rando aussi la lelote hein rando aussi la lelote rando aussi la lelote mambo sande minene boy waouh mais franchement il faut être méchant hein? Ou encore méchante hein c'est moi ma bé comment tu peux faire ça moto na miel na do na minute yene mtawama odondo na gentini Black Panther Kombo landake, tant que tu comme Black Panther, aïe, Mobutu, veut dire quoi? Esprit mabé. Tout botin comme Mobutu. Souvenir ni peut-être tout cas noir Mobutu. Bon. Conscient na repé sa bandeko. Ezaka ke bandeko na ngai ba confiance aveugle. Faut ça la très attention. Ceux qui ont déconné à trahir, yo bon moninga. Maman, zalara discret. Hein? Zala discrète, papa zalara discret. Yeba bomba secret. Muto zalara na yoana. Motema na yo yebite. Tu eba ni bilongi même temate. Bible zolo ba le cœur de l'homme est tortueux et méchant de dessus. Tout qui peut les connaître. On pose une question. Y'a que Dieu qui peut connaître les cœurs. Muto mso osekana yo zo melano on dit mate lo bien mtortiro poison hein. Muto zala na yo wana adimiraka yo kanisa sepela no to linga ona ninga solo mukolo wa omona yo vraiment que no emeye vie bongiti auti ko bongote auti ko bongote na auto yo kalisolo mo na TikTok marraine abomi fidèle boko imaginer marraine abomi fidèle naï le mono ya simba na libala po anini fidèle abando voyager aux États-Unis auti kabilo nyonso ya ndako marraine aoki keto mwana oyo aoke poto biloko ndako et pourtant bakabela ki epe donc bandeko nanga il faut faire très attention mokili ya mabe
mokili ya mabe moninga malamu yaka yesu oh master na nga pire nga elengele ya pire abongo na pirate conseil tozali nango lelo yango wana vraiment nzambe apambolela ngai bino. Abonnez-vous massivement, commentez, likez. Quant à moi, la monument, de bonnes choses à vous. Merci.